Pour faire passer vos publicités, contactez la direction commerciale de l'Aspect Spirituel Télévision, plus 243 999 915 538 ou sur notre mail aspectspirituel@gmail.com. Beauté, bonjour, Jambo, Betouaboué. Mesdames et messieurs, vous êtes sur ASTV, la chaîne incontournable. Tokangi Masolo. Nos programmes, le journal télévisé, les journaux en lingala, les journaux de sport et votre nouveau programme tranche matinale qui chaque jour égayera vos journées. Vous, les amoureux de séries télévisées, ASTV Bossani Binoté, elle vous propose les meilleures séries et films pour vous détendre et vous divertir. Et pour vous, les amoureux de la découverte, ASTV propose les documentaires, l'histoire qui vous fera voyager partout dans le monde. Restez branchés sur ASTV, la chaîne incontournable. ASTV, Yabanamboka. Quartier d'Imes. Dans l'émission quoi Chantal liboso ko banda na pesi bino nyonso mbote bisika nyonso ozokutela bino na moment tobandaka émission na biso na 21h bao baza na table bon appétit bao mpe bazosiese bambote na bino bisika bezwani. Semaine passée tozalaki na plaza na Ntsele na commune na Ntsele mpona koexplike ndenge bamama balelaki balobi ke famille ya Kengo wadende ebotolaki bango ya mapangu. Lelo na kwa Chantal na kiti na terrain na commune na Mongafula na quartier du Meza. En tout cas koya kotala érosion oyo babengaki ngai na bana commune ya Mongafula na quartier du Meza balobi érosion moko ezali ya grave oyebi ke banda na botama nayokaka d'érosion première fois namoni érosion oyo nayoki na somo ekole nyonso tu awa eza ya kokende église place bakulisaka nzambe abatela bato abatela mokili eza ya kokende gratuité enseignement bana kote ya quartier bakotanga ndenge nini nyonso eza ya kokende. Alors toza na mingi ya koloba te nasi bino tala érosion ndenge ekei mboka kabwani ekomi neti mboka kabwani ekomi neti na deux parties. Donc kabwani tala neti ya place nazosala reportage na ndako oyo kolo ndako kuta asa kima ndako ya kitoko boye lopango ya kitoko kolo ndako asa kima atiki lopango na ye en tout cas eza na pasi na mawa chinois, vous savez de combien de temps possible. Combien de jours ça va terminer. On va voir ici. How are you? Come here, give me 5 minutes. Please, stand, come. Give me 5 minutes. Excuse me, I just to know, alright? How many days going to take you to do this job? How many days, how many months, how many years? Combien de mois, combien de jours? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Terminé. Ok, ça va. Quelle compagnie? Quelle compagnie? Votre compagnie, votre société. Tu vois que tous les Chinois en région, il y a 6 mois, mais toute une compagnie d'ailleurs, Chinois et lingala te, Chinois et français te, Chinois et même anglais te. Entreprise na binoni. Entreprise na binoni. Entreprise, compagnie.
compagnie. Société. Société. Compagnie na bino eza nini? Société na bino. Sinon hydro, en tout cas, sinon hydro yango moto ezosala awa bazosopa mabele chinois lobi ekosala 6 mois. 6 mois kozipa nyonso tu ati kuna. Ok, chinois lobi ogarantir peuple koto de 6 mois mosala osamba. Mosala ezosala na gouvernement central to provincial. Eza gouvernement central ou to provincial. It is a local government or the main government. You don't speak English? Non, moi pour la femme, je parle quota. Chinois za mobulu, totuni chinois na anglais na ingelesa, mobulu français mobulu, chinois pe lingala mobulu. Mais ce que j'ai compris, on a dit que chinois lobby et musala ko ça 6 mois. Yango na tuna ki na yeba est-ce que musala eso sala na gouvernement national ou gouvernement provincial. Mais chinois pe ayebite po tongi to yeba soki mbongo euti na gouvernement national to gouvernement provincial. Na si bo moni tracteur e yaka na nyako zwa erosion ngoyo déjà kuna eketi côté kuna na se nyonso kuna tikuna balobi kosala 6 mois total. Bon, nde tokita na quartier du Maïs, tomoni ndeko na biso ndeko pesa biso na kombo na yo. Ngai kombo na ngai Fabrice Bolombi. Ovanda koto. Oui, na visite à quartier de temps en temps, donc na na famille na ba. OK, bon, situation ya eza ndenge nini, ezali combien de temps et puis tout le monde va chino ba sa musala, est-ce que eza ndenge nini? Makambo ba érosion pene bandi mokala. Et où meli vraiment trop. Et déjà bato pe on est kuya ou on a ça misala. J'espère au moins ba ça qui va. Ça oui. Donc bon la chose à la raba tu baé ba che maboko net ka ke ba sala lo moi malamu. Et après comme on a pas ba soudon la bango et érosion est causé ba tort na bato belé. Ba mapango bato belé bo mon ekenda. Et ça là ça va 3 ans 4 ans. Oui, bah 2 ans déjà. Au première fois ba ko sa musala vite ba ça. Et si ba ça là au troisième fois pour te ngondé le tout monde qui noté. Bah nous on a mis sauvé ba china ba yeto éviter ceux qui allaient au VD ceux qui allaient entreprise. Ya lobi sino Congo. So sino Congo voilà. Bozo yeb sa gouvernement central nini pona musala oyo. Bon, ndenge ba kanisi population pour ko sunga biso pona érosion ici là. J'espère que l'érosion comme moi est belle dans mon affaire. Mais le gars va entamer déjà mon salaire pour ça na fait ali ba kenena ngo tina suka tout le monde appelle érosion au union sort et là li po ba tu baza quand même là. OK. Merci mi maman. Ya opé suka ya websa na gouvernement. Quand on parle de gouvernement central, tout le monde a sama Lokonde. Quand on parle de gouvernement provincial, tout le monde a Chantini Ngobila. Message ni websa na Chantini Ngobila na sama Lokonde premier ministre infrastructure azolanda yo websa bango nini. Bon mingi na ba autorité otangi ba kombo wana ici ba yebani bango ne mbazo kamba pena. O toujours singa la bango singili baza na mutema ya kusunga population de tolingi. Obana na ye moko numéro 1 le président Beto Fachi dit na ba union so bazolanda singili basala musala pona pepe za la satisfait pepe za la soulager. Ata ko de vie sociale les amabe memba o déjà tango koma boye ba on faut ba na mutema na ya kokita sur terrain ko si sara la kambo. Donc voilà un peu donc le col si batindi je sais que va en collaboration jamais chinois goya bo sans que gouverneur ya mboka yeba sans que premier ministre dans le quoi ba yeboye to singa na bango vraiment ba entamer musala tina suka pour que bana mboka baza la soulager na ba risque oyo tozokuta nango boza vraiment malamu na moni pena école ekei donc école ekei bana batanga tuté mama panga batu yango yo mapanga ba perdre yango. Normalement, il a fallu gouvernement. Bah, il y a des la bateau, on va pas mon abattoir. Comment est-ce que bateau tu vas kenda bateau oyo bateau nyoso mapango mapango mais bateau bandimi va prendre un risque vous. Eh bazana moko na risque. Tala ndenge ndinda ko ndenge zali pour. Bazana risque. Bateau musupe j'espère même supe. Ba bateau siko ba longwa abakenda parce que so ina tunyo motuna oyo za ta caméra.
Batu oyo baza na charge ya ministère intérieur. Oui. Selon constitution ya mboka, Oui. aza na droit kozwa charge ya bato baza na ba problème catastrophique, Voilà. ba inondation, ba problème ya kaka ba problème nature. Etikala kosala mate Ministère intérieur assistance mon côté. Bakenda wapi? Batu bakenda so to bono luka bango wa bisu bakenda. Donc mwana na mwana bendana. Bisu bazomane mboka donc sans pour autant bazala assister na ba ministère oyo tangi bakumbwana. Or eza bosenga na biso ifo baya kotala ba situation ya bato wana il faut balandela bato wana o nyonso banda kuna bango kenda awa bayeba position na bango eza ndenge nini de façon ke ba assister bango. Voilà. Est-ce que bourgmestre pas comme ça? Bon, bourgmestre a penda non to tikala mona ite. Ye moko Chantiningo Bilasia comment? Chantiningo milana tikala mona érosion. Ata batu na présidence jamais papa. Na Et puis gouvernement. eza ebele be érosion ba marko ya. Otambola mona monga fula. Tala be érosion ebele. Eloko nini ezo causer sikoyo érosion ya boye. Ndingo érosion fula mobile. c'est par rapport ya moniteur to sala banzela. Moneti wana. Eza ndenge monzela mo ba créer. Bozo créer nzela mo bo ma ezo leka sans pour otabo cha ba caniveau. Après c'est bandaka nango pe mukie. Mukie on va y ko assister na mitu wana rien. Bango ba kozela tie ko mabepe ko ma ba chantier na bango ba ndo yibela ba na mboka mbongo. To lo banyasha. Mbote baba journaliste. Yo kozaka mwana ya côté oyo ya érosion esalami ya mwana fula. C'est ça, biso to bana côté ya quartier d'Imezi. Ya to maka to bana ya munga fula kaka. Ah. Mais érosion comment na nini? Bon, oza to kaka d'Imezi quartier d'Imezi. Quartier d'Imezi. To ngaka érosion d'Imezi. Érosion d'Imezi c'est ça. Toni to ba bien érosion bandana mbeni. Bon, érosion bandana parce que maya côté maya ya mama butu maya matadi bala ma stade ni sto kita côté côté ya kan d'Imezi. Ya mona provoquer ne érosion po banda ke buka na boy. Oza be mbali boso te po érosion buka na boy. Eza mbali boso érosion buka na kamba chinois ya sala musana na ye apunda mabele atika bongo asala terrain c'était. Ma yesu koyo ebuki suko ebukuta ya makasi comme le suba ndako ya makasi kole bandaka makasi bon to c'est le gouvernement atine susu deuxième génération yesu ko c'est su misala ah compagnie mususu o deuxième compagnie voilà deuxième compagnie ya moye donc to si to solo na chinois na rubi bango baza sino Congo o bazo sala ah sino Congo tomona érosion keiti wapi bopo tozomona kei bon érosion on a mona boke musika ekiti tina sekuna kota ya kaba ya dingi poko to ya deka kutoka kaba ya dinga kutoka kandi mezi biso tona katikata kandi mezi deka mte trouver biso tona kati awa ça va bon alors nini oloba na bakonzi ya mboka parce que makambo érosion oyo ezotala mingi gouvernement central et puis gouvernement provincial malgré tokuti sino kona azosala awa ndenge lobi bayaka liboso basalaka mosala me basalaka bien te sikoyo basisaka te est-ce que ça silo mpo bakosisa to ndenge toyebisa gouvernement ni tomoye mpena mosala mpo basala butu moi tomoye deya bakosisa yango mpo baye na renfort ya makasi mpo batavaye butu moi tiseke basi basisa mosala na bango yango babeta butu moi mpo baprofite mpo na mbula avant mbula bamisisa d'avant sikoyo mosala oyo ezosala ma eza gouvernement provincial moto azosala mo to gouvernement central eza provincial central basangani basala mosala bango basangani ça va liloba suki koloba nini na bango bazolanda biso mpo bakonzi ya mboka bon na sepe ya leta ndenge atie biso maboko mpo na quartier na biso mpo quartier ekende na kokufa mais yayi soki ozongisa nde quartier oyo parce que ekoba deya bien mais toya suni mapango ebele ekende na kati ya quartier oyo bon mapango ekeye parce que mapango ekeye bato bana mapango baza sur place babaki nini leta so arécompense bango mbongo bakotika mapango bakotika baplace oyo esengo bavandi mais so arécompense bango mbongo na bango te ayebaki bakozongazonga baplace parce que mpo famille nanu bazwa na baplace parce que mbongo eza place mpona kofutela merci eza mpenza na raison eza badroit na bango papa yo opesa biso kombo na onani kombo prince diamant vert tokuti otelemi awa na érosion d'Imeza érosion mpenza yo kobakisa nini na omoninga alobi non oyo ndeko auti oloba eza cool na nyonso oyo alobi ezosenga vraiment renfort ya makasi mpo bafamille ebele baperdre babilo na bango baperdre mpe baparcelle na bango ezosenga l'état meka récompenser bango quelque chose pour bameka ozala na maîtrise na vie quoi tala yo moko ozomona molai ndenge ekeyeli eza mpenza pembeni te ebele ya genre
perdre ba vie ebele. Donc il me rejoint peut ba kufi ebele. Non. Tant on va perdre ba vie c'est ba kufi. Ouais, ba kufi mandambu. La famille pendant la butu boye ba nous qui famille que. Ouais. Na biloko na bana talaka bana pe kimke bazochola na kati. Ouais, il faut gouvernement pena landela ngo makasi quoi. Ah merci Ming. Ministre Abi le 9 décembre. Le ministre alobaki le 9 décembre nde mokolo tokitaki kuna na ministère. Ministre apesaki biso 3 semaines. 3 semaines wana il fallait ekoka le 30 décembre pendant 21 jours plus 9. Mais les 28 tomoni déjà ba tracteur yaki awa sale bandi. Alors selon le ministre assuré biso que tout oyo musale kokata na te. Na ba démarche wana to banda ikoto na ba question. Que érosion yo basali musale esilité bakatani. Basali deuxième fois musale katani. Kasi tout oyo est-ce que kosila? Alobi tout oyo ekosila. Ala kibiso montant des vieux basalaki 3 180 000 dollars. Comme ça ici. On a musale oyo. Continue pas. Alors rassurer biso que musale ekosila tout. De la chinois tangu baye pe ko bando musale oyo société oyo sinon hydro. C'est que chinois évite aussi sinon comment. Bango nde kokolo entreprise. Kolo bibo ko silisa. Ko tipena ba démarche wana. Babande ko isa bango pona ko tondisa mabele na érosion oyo $50 par ben. Ko tipena ba démarche. To comme ba ya ba chef coutumier. Ba pesi bango droit coutumier. Babandi ko zo mabele ti ba ko tondisa érosion. Ezate ke ba ko somba mabele lisusu kaka na mbongo oyo ba pesi wana ya droit coutumier. Ti érosion ekosila. Kwa hivi biso ke ba ko tondisa mabele sima ba ko sala terrasse oyo ekolongwawa ikuna na machocho. OK, tina machocho. Papa nangina yeba parce que le ministre ITP, hein? Peuple était un super bien. To ko pesa biso na kombo ya ministre ITP. Bon, kombo ya ministre il faut natala na papier. Problème mais ministre ya ITP ayebani akaye moko. OK, ça va. Question mususu ya motuna makasi na ngina tuna yo. Siko tango bakozipa awa nyonso. Bato ba perdre mapangu na bango. Est-ce que bako récupérer mapangu na bango to ko sala ndenge ni? Ngai moko sinistre ya libo. Ndenge na zabo ina za locataire. Mingi bazali susu hotel, mingi bakufa tension, mingi bakima bamususu balinga komona ata érosion hotel. Yokola l'État a donc celui après si bato mapangu te. Il faut pas récupérer mapangu na bango. Donc botondi. Ce qui botondi ici c'est à niveau. Mutu na mutu il faut récupérer le bango. Pour l'État ça le bango lo. Bon, est-ce que autant on a commis déjà des ordres de côté, l'État ça le caniveau, est-ce que les amotuna bato ba koyeba penza ke oyo parti nanga ko ekozala ndenge ni attaque chef de localité. Hein? Ekozala ndenge ko welela to ekozala ndenge ni. Wele ekozala te. OK. Ngai tant que chef de localité, to kana ba chef de riz, to sala na biso toyebi tout le monde. Toyebi qui est propriétaire ici, qui ne l'est pas. Alors des ordres ekozala te, sauf que mapango eko diminuer. Po quartier oyo érosion ekozwa mapango mosusu. Après ndenge tolingi ke développement ya quartier, tolingi pembeni ya terrasse oyo bakosala mwanzela moko mpe ebima awa tina macho nyonso wana ekoréduire mapango. Alors toyebi ke tokoretrace mpona moto na moto arécupéré mais akozwa mesure oyo ezalaki te ekodiminue eloko bato bakorécupéré mapango mais problème aneke mapango mena tokuti fulu lisusu basachet malgré érosion fulu kini bopeto ndenge nini kote ekomi te bato bazolala boye na bamicrobe bana tout ça kini bopeto ekomi te to ndenge lokola érosion azalaki abandonné
awa bato babandaki koya kobwaka poubelle awa oyo nyonso omoni oyo eza poubelle babandaki kobwaka awa meme kini bopeto ya monga fula abandaki kobwaka soki omoni place oyo totelemi boye eza grâce à kini bopeto limondisi oyo limondisi oyo baza kobwaka wapi yango wana awa tobandaki kolite kaka bato babwaka mpo ekanga ta mai mabele. Merci papa chef du quartier. Papa kombo su nani? Albert Mutombo Kabeya. Albert Mutombo Kabeya, chef à localité d'Imez. Merci papa koyamba yo liloba suka nino koloba po to sukisi na yo oyo eza question time. Question time eza mission oyo eye mpona kosauve pays makambo ebele na pays etambola malamu. Message nino koloba na baye bazolanda o population ya Dimez ya monga fula pe ya Kinshasa Mbappé président de la République va continuer surtout. eloko nakoloba nazopesa merci na mokonzi ya mboka président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kondima ke basalela biso érosion oyo. Nazopesa merci na ministre na biso ya ITP oyo ayambaki biso kuna atindi jirekab na ye ayambi biso arasire biso ke d'ici le 30 décembre akoya kosala na pesi merci mingi pe nabosani te gouverneur na biso Jantini Ngobila oyo akini bopeto po misala oyo bademarche oyo soki esalemi bango nyonso bakoti na bademarche po balete bango nyonso bazwaki balete. Alors tolite na bango ensemble nazopesa bango merci pe merci na biso champion ye pe alalaki te soki mbula ezonoka ye abandaki koya na kati ya mbula tozosala na ye kini bopeto awa tozosala kalongo bukumesi na bino ya monga fula kombo na ye nani? Kombo na ye Mopanga champion. Donc azoya na mbula ezopeta na butu azoya abengi nga alobi mbula ezonoka esika tomoni ke mai ezosala tozosala na ye salongo awa mais bato bayebi te ke ya ye. En tout cas monsieur le bourgmestre naza penza touché comment on appelle batu ya grand cœur bazali na mboko po mingi ali kofana na bureau ya Lix ya climatisé mais comment on a un bourgmestre atiki bureau na ye aye kosala misala na ye bioté en tout cas na ye bioté en tout cas continuer kaka bongo onga na kolo baka nzambe apambola yo l'humilité précède la gloire. Merci papa. Landa biso na 21 na question time lelo tokolobela na question time tokoparler sur bilan ya Jantini Ngobila ya 2 ans na ye est-ce que ça est négatif ou positif yo ko répondre te ba ko répondre na ba téléphone. Merci. Merci. Ba papa, ba maman, bandeko boka moitié pe boka moitié émission na bino ya sikeye na kati ya RD Congo na kombo ya question time. Question time ezali likambo temps likambo ngonga likambo ya ngonga. Question time. Donc c'est une mission à caractère politique. Balobako ba combattant bayaka te o ba combattant ba koduna na Kinshasa. Ba combattant siko ba na Kinshasa pour les premiers citoyens de la République. Et moi le premier combattant. Yango moni pasala ki mbela ke biso ba combattant